Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Ndeko Babin Balukuna azako siligla président de la République. Pourquoi akosigla président de la République et tant que bazala likambona petina et loko nini ezo lekawana azo silikila comme master to comme président mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo ndeko babe balukuna babi balukuna babe tebe babi balukuna aza kosilika makasi mbala liboso elobi ye moko asiliki ndenge mbala bon nayebi te soki eza mbala liboso mais aza kosilikila peti na ye mpo aposte na Facebook soki likambo nini akomaki na Facebook oyo biso tomoni meme pas mais ndeko babi oyo azali combattant le plus intelligent ya ba intelligent asala même combat intelligent mais comment azotake mbala moko président de la République azopesa message azotaki ete me azopesa message alors message ya modele bongo na ndenge natali video wana soko ozopesa président de la République cela veut dire ozopesa ngo lokola kaka master na yo est-ce que ti lelo azoconsidere master oyo baza kolia ensemble to ndenge est-ce que esengelaki apesa message na modele bongo surtout ye azwaki mwa poste elobi ye moko atravailla na Bruno Chibala mais sikoyo likambo nini ezali ya ye na peti na ye azwi asali video po alobela peti na ye mais alobi bien message oyo nazopesa na président de la République oyo elingi kolakisa nini etanke ndeko Babin sikoyo babi te me Babin ye asali video asali direct aza koloba toujours na position na ye ya combattant zéro faute mpe eza kokende toujours na force na ndenge ya stratégie na ye ya bacombattant ya bato oyo balitaka mpona intere ya mboka ndeko babi ye mpe alitaka mpona intere ya mboka mais maloba na ye ndenge ezokende epai ya président de la République ekokani te na message oyo sikoyo Babe azopesa Babe Masombo apesi message ndenge esengeli ya bakombatant ya bato oyo bazobundela mboka me ndeko Babi Balukuna apesi message oyo ezolakisa ke bato oyo azobundela mboka te me rando sikoyo rando yango ya nini eske poste na ye esatika yango po alobi eske okanisi na kozonga kisasa te asalaka susu te to ndenge nini gouvernement ya sikoyo ye mpe balongoli ye ye azalaki na ministre te mais pourquoi alongwe eske eza likambo ya baposte to likambo nini mpo Tchatumba avandi na biro na ye mpe aza kolia aza komela basheri kutu koloba te mais sikoyo Babe eloko nini ezosala ye
petit na ye wana azotake Babin lobike. Non, Babin te. Babi, pour nous confondre Babin na Babi, toujours dans la confusion. Mais Babin balukuna, non, Babi balukuna. Ye alobi petit na ye wana, ye muta sauvaye, ye muta lakse Babi loke beli na Belgique. Ye muta memi bisika na bisika. Voire même à sauvaye pour alingaki abima na mama moka mokolo. Bon, kobima na mama mokolo eza péché te. Na yebite soka sauvaki na nini. Est-ce que abana kosala nini na mama wana? Bon, wana eza makambo yanga ite. Eza pe makambo ye akoki komemela biso na net te. Pamba te yaza combattant le plus intelligent. Oyo ba créa combat intelligent. Oyo bande ba combat ezala na mokili oyo ba résistant na monde oyo. Mais combat intelligent bango ba créer yango. Donc fazala plus intelligent que intelligent. D'accord, babi aza toujours intelligent. Mais comment akopesa message alobi bien message oyo nazo pesa ngo na mokonza mboka? Est-ce que soko za mutu boyebana na ye, soki bolia na ye, soki bozala ba master, voire même soko kabela mbo, soko komi président, est-ce que yo faut-il le message soko za na problème na petit na yo? Même eza considéré gouvernement, ozoye bateke ye aza président ya république, ezala nommé, ezala voté, ezala truqué, mais aza président de la république. Aza master na ote oyo bozako kabula ba pisa. Même aza pe master na ngate. Menga lokwa na lingaka rando yango wana fona lobelango. Ponga rando na lobelaka ya batu tout. Sauf ye moko na likolo. Mais oyo tu tozaka na bino na sawa en tout cas rando soki boloki yango nga na kolobela yango po nga te moto na timi osala rando. Bon, président de la république asali rando te, mais rando oyo babe ye moto soki babi en tout cas babe limbisanga combattant babe masomo po yo oza toujours loyal na mosala na oya ki combattant. Babi balukuna yepe aza loyal ou bien aza kaka na ba méthode ne azalaka nango. Mais na yebite soki oyo rando oyo eza stratégie politique to likaboni. Mais ekamwisinga ndenge kotinda message na président de la république likambo ya Facebook. Est-ce que bazana système ya Facebook to bazala na système ya Facebook na gouvernement to ndenge? Est-ce que bato basalelaka biso ba page wana ezanga bakombo ba page anonyme eza bango to bango te? Po silika na Facebook. Est-ce que tant ba travaillaka na ba ministre, tant ba travaillaka na ba konzamboka, musala bango basalaka ezalaka ya Facebook to ya Instagram to ndenge? Pona batakaka biso babwakelaka biso biloko. Po soko moni mutu bapostele eloko mutu yango alobaka te, mutu yango aswanaka te, azali lisusu na combat intelligence. Soki intelligence, soki intelligente, boluka kaka oyo bokopona boponi, il s'agit de comprendre. Alors mutu yango sikoyo aye kosilika brusquement na likambo kutu oyo Manique de Dieu na kosilika te, oyo Kenny Piana akosilika te, elingi kolobaki ye mpe abanda kosala kaka meme likambo mpo bomonaka yango na mokili. Mutu oyo abwakaka bajeton te, mokolo bakobwakela jeton, ata balobi ke bazobwakela jeton ye akosilika kaka akotya mokate. Meme eza ya somme parce que abwakaka bajeton te ayebi valeur nango te. Mais mutu oyo abwakaka bajeton ate obwakeli ye jeton te, olobi likambo moko elingi okokala na jeton keba bambo molangi to eloko nyonso ekozala pembeni. Po ye aza spécialiste ya bajeton,
alors yoko koloba likambo mosusu eza même pas jeto mais ye akanisa ngo déjà jeto ndenge moko soki ndeko na biso babi balokuna azosilika mpona moto azosala na gouvernement to azosala na bakonzi ya mboka likolo ya makambo ya Facebook elingi koloba bango mpe ntango babanda kosala basalaka kaka na système ya Facebook voire même bapage mosusu bango bakoma kocréele biso bacompte anonyme bango bakoma kocréele biso bamitu rouge oyo batielaka biso na Facebook bango bakoma kocréele biso parce que comment okosilikila peti na yo ata kosilika ok ça va mais yo ozala toujours na combat intelligent ozala toujours intelligent comment okende kodiscute boye okende koloba boye mpe opesi message na nani na mokonzi ya mboka oyo aza kosala mosala na ndenge ke akoma sikoyo na ndenge moto nyonso alingeli asala mosala na ndenge bino bolingeli yo sikoyo kotindela message oyo ya babanalité etanke yo babi ntango tindi me moninga babe basomo ya tindi message ya bacombattant résistant ya babundela mboka toujours na même idéologie mais yo idéologie okomi nango ya Facebook sikoyo tocomprendre mosala bosalaka kuna na sukisi awa botikala malamu tcha. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.